channel, my name is Kiki. Today, nalingang nasi sali solo o na bandaki semaine passée, mais pour na moi ba réaction na côté privé na monaki na zela moi muke avant na ya na suite pour bato nga na zolo bela ba zwa moins temps et quitter la bango choqué kita na lo bango. So les alten nazo regretter ne na lo ba biso nanga pona nga kutu ndenge ba nazwaki ba réaction na bango et confirmer kutu lisusu il faut to continuer ko beta masolo yo pour to éviter tam sus mutu na ndako ekoki kosunga ye. Lisolo ya lelo eza ser na biso aza 32 ans lelo mais makambo nyonso banda ya koleka azaki 8 ans aza mwana suka baya na ye bango tu baza 7 akoli na baparent na ye bon vie normal lomo spécial ezali te mais baparent na ye bazali bato oyo babanda koyamba bato ebele na ndako nakanisi mpe mpona biso to bon na mokolo lelo nayebi te mais tokoko reconnaître yango tozala bongo tanti noko ata mwana quartier bienvenue na kati ya ndako place toujours ezali toloba oye tantine mama leki tazo makila eza te mais famille ndako na bango mpe baparent na bango mpe bazali bongo moko cousin na bango mwana ya sœur ya papa ayaki autaki Afrique ayaki mpona soki 3 mois ndenge ayaki bongo bon baparent balobaki oyo eza ndako na yo ozala à l'aise na ntango wana mpo azali mpe mwana suka baya na ye mosusu babalaki deja babotaki mpe deja azalaki na sere na ye moko oyo azalaki na mwana oyo abandaki mpe kokende na ekole oyo ye mpe abandaki kokende sikoyo mpo sere na ye abandaki kokende mosala soki ekole esili ye na neve na ye mwana sere babandaki kokende sikoyo na ndako sikoyo neti neve azokende pa koko ti mama oya ozwa ye jour moko bake ekole bazongi bazongi sikoyo moto azalaki na ye te mais esalama nango bauti ekole moto aza te mais mpo cousin ayaki cousin azalaki na ndako balie mapa na bango normalement so basisi mpe mapa na bango babimi mwa libanda basakani mokolo wana sikoyo basisi kolia cousin alobi pa neveu na bango alobi te yo tikala awa na salon ye sikoyo azwi mwana bato ya 8 ans amemi mwana yango na likolo ndenge amemi mwana yango na likolo na chambre ya olala avandisi mwana na mbetu ye mpe avandi na mbetu bavandani na mbetu bon nakota mingi na badetail te mais abandi kosimba mwana na mafaso moko boye il fallait pas asimba ye sikoyo azomenga mpe alongola mwana bilamba moto abeti porte asutuki akiti na se asali nete eloko moko elekai te mais sikoyo abandi kokomisa yango neti habitude ata sikoyo azolanda lisusu te so moto aza ou bien moto aza te ata so baparent bana na ndako akoluka toujours mwa coin mwa espace amema mwana bato ya 8 ans abana kosimba ye na manière na façon moko il fallait pas asimba ye mwana bato mpe alobaka pa motu te alobaka yango pa motu te ti mpe 3 mois yango esili cousin yango ake bamona na ye mpe susu te basola mpe na ye susu te mwana azokola azokende classe age ezopusana akomi mpe jeune fille abandi mpe olinga neti mwa chéri mwa copain abandi mpe olinga mais sikoyo abandi kolinga chaque fois relation yango elingi ekoma pembe na libala ye akreaka eloko moko boye mpo bakabwana mais azosala yango
azomona te asalaka yango kaka po azwa ba fiancé oyo baya penza na ndako penza predo tomoni penza bavandi na bak 3 fois me bakende sikoyo bakende sikoyo liboso babalana penza baya kopesa dot ye na katikati kuna akolukula bango problème abendani na ye bon azosala yango ezokota penza te ezokota penza te nazosala yango ye azomona kaka te problème awa ezali rezo ekosimba te na kata yango kaka avant sikoyo akomi 30 ans mwa posa obima ndako ya baparent ye moko asala pe famille oyo ya ye abota bana oyo ya ye ekomi sikoyo koya garçon moko mpe azalaki na moma wana oyo abandaki kolinga ye azalaki intéressé de samona ye bon navanda mpe kaka boye napesa ye chance abandaki deja komona na bagarçon wana mosusu nabandaki kopesa bango mpenza chance mpenza te oyo mpenza nasala effort esimba tobalana mpe esimba ye mpe babalani sikoyo alongwi abalani alongwi na ndako ya baparent ake kobanda pa mobali na ye kobota yango ekosenga mpe osala mwa makambo mpo nzembe yango ekota ye abandaki kolinga makambo wana te ye abandaki kosentir makambo wana te eloko oyo abandaki deja kocomprendre ezalaki image oyo ya situation oyo esalamaki na cousin na ye azalaki 8 ans ezoyela ye sikoyo ezozongela ye sikoyo so chaque fois mobali na ye azopusana pembe na ye po masolo ya papa na mama toloba bongo ye abandaki komona yango niti ebandaki kosala ye somo me nti mwa salite toloba bongo salite bon à l'aise te abandaki kozala à l'aise te asala makambo yango mpo image wana na bamama wana eoyela ye susu mobali azocomprendre te alobi pa mwasi na ye avant tobalana nabandaki comprendre olingaki makambo ya nzoto te me tobalani tovandi ndako moko oza mwasi na nga mpona nini olingi te naya pembeni na yo mpona makambo oyo mwasi na mobali basalaka abandaki kopesa ye mpe réponse mpenza te soki apesi ye réponse eza mwa elo mwa lokuta afonde me abandi mpenza kocomprendre sikoyo bacomportement na ye pa mobali na ye na moma wana me na baba ex-fiancé na ye nyonso ebandaki kowuta mpona expérience wana ya traumatique nalobango nini oyo etraumatizaki ye wana nde raison akokaki azalaki capable te avanda na mobali sikoyo mobali mpenza amoni non oyo libala boye nga pardon nga alinga libala boye te ayebisi mpe mwasi na ye nga nazosala rendez-vous na baparent na yo nasola na bango po nazocomprendre susu eloko moko te mwasi amoni bongo alingaki mobali na ye alingaki libala na ye adeside avandisa mobali na ye ayebisa ye mpona nini asalaka bareaction na ye na kote ya intimité ezalaka bongo ayebisi mobali na ye mpe chance à réagir à comprendre ye bon toyebi te okoki mpe ozwi mobali mo boye alobi bon sikoyo problème na yo ezali makambo ya kalakala yo moni nga cousin na yo te azwi yango bien apesi ye kutu conseil akende ta mosusu thérapie abana kosolola na mutu mpo image wana ebana kosala ye susu mpasi te akoka kovanda mpe à l'aise na libala na ye
Mkola lelo mpe asololaka na thérapeute. Mpona nini na ye na sujet oyo? Po esalama ebele omoni membre ya famille kaka ba cousin te ba noko te ba tante mpe ba cuisine eko mpe ozala. This question oyo ya ngai ya semaine oyo, banda age nini tokoki kosolana na bana na biso makambo oyo? Po bon, nayebi te nga amoni so mwana aza 11 ans, eza facile, lobi kaka soki tantine, soki tonton, yebisa mama, yebisa papa. Mais neti na lisolo oyo, mwana 8 ans. To banda sikoyo koloba na bango, baza déjà soki 4 ans, 5 ans, entoko loba na bango pe ndenge nini, po ekoma pe lisolo salite te. So, wana question natikeli bino, bo commenter, so ba abonner na nte bo abonner, bo like, bo share, bo partager. And na ozonga semaine prochaine na lisolo mosusu. Merci.